Kaka bino bushwaka bisote aba jaloux Boussambwe. G-Star Music. Why not me mumu uye Ugati maneno hii jinegene Bala gini ya batagi mutu wa yenembele. Merci papa. Nga bimana mbali ya mutu te. Nayiba pelo kwa mutu te. Nazoyeba lisusu na bandaki kobimana papa moko akufelaki mwasi azalaki na mwasi te mwasi na ye akufaki aza papa deja mokolo nde papa wana alingaki nga bandaki kozwa charge na nga bandaki mpe kozwa charge ya famille na nga nde mutu nazalaki na ye wana me kolobaki nabotola mobali ya mutu nayiba eloko ya mutu nasala yango te moni il a ibisaki loka mususu omona on etirer l'autre yo mo pe na ma parole na ozo omona on eti eza problème te parce que na kolando koloba olobi ke obima ombala motu te obima na mobali papa moko boye mwasi ni esi akufa tika nzambe alimbisa ngai na yo et puis surtout na baere oyo to salaka sans le savoir ser na nga na koyebisa yo boye nzambe alingi yo mingi. Merci papa. Même si on a makambuzo marché te mais nzamba lingio parce que nzambe asali ane mo na 365 jours izana ba oba botami kaka lelo to zabo ba kufi lelo mais yo atana ba problème mais oza toujours en vie izana mutu moko na bible Abakuk il avait azaki na ba problème belé ba problème eleka ki mingi mais ta amoni ba problème Ima kika pa nzambe na ba prier nazo lela lobi nzambe pourquoi ba méchant parce que ya no mona pourquoi ba méchant bazo sala mabe mais bazo vivre toujours malin mais biso ba oto kanga magana yo toujours nyo kwa makaka mais sowe na deux rois na un roi sur mona bomo ya Eli ba égyptien parfois ba okende sambela nzambe bikeko parfois ba osambela nzambe yango peza problème na yo yo mo emo kindaka pa nzambe o sambela na ope normal mais moko obima papa mo abokoko papa mo mokolo mais Eli lokola zaki na bonzambe ya solo katikati na comprendre ke bana Israël ba otambola tengu abi soki na obike na mema bango na direction o bato ba kondimanga te fona mema bango na concours lokola concours azui 450 prophètes ya Baal na yenza na yemoko Eli abimisi nzambe na ye alobi to benga moto likolo to tela nani o moto kokita na se tala lo nzambe abengi pa mosala nzambe bizoloba o nyonso amoni nidité ya papa na ye o nyonso amoni nidité ya papa na ye akozanga lipamboli donc azui malédiction katikati na ye nidité zaka ya papa na ote mutu nyonso za na âge ya papa na yo ou à l'équipe papa non à âge sauf que moni nidité na ye yeba ke malédiction directement elatio ma sœur ndengo zawana yeba ke il faut oleka délivrance sans délivrance okotika la kaka na ba problème oyo bika na moya lelo. Merci papa ta lelo papa. Ma sœur moi lo est important au social délivrance à mutu et sa conscience à mutu. Amen. Donc, n'est déjà conscience non et ça lipe et reprocher déjà que aux années à mort ça qui n'a pas parcours à vie na yo. Donc même nzamba lola a kitsa mawane katina. Koza no banga ne lo côté nzamba lola oya mawa osunga yo. Délivrance non et les bien zana konzima. Sanzambe liboso respecter comme papa roloba na yo. Nzamba osunga yo nyonso ezala bien. Amen. Merci. Bon, sœur Nangai. Kolinko yamba Yesu. Ndimi papa. Lokola nkolo pe musungi na yo. Amen papa. Sambela ngai longo. Nkolo Yesu. Nkolo Yesu. Na yepa na yo. Na yepa na yo. Na ndimi mabe na ngai. Non, oyebi biloko mususu yo lobaka na koka ko supporter ya mote, Là, tu vas mettre, ouais, moi, naïe. Ah, monsieur Wany. Papa, tu me dis que tu vas me pamba.
ya solo. Mwashi ya Mpemba, Ilongi ya Mpemba, Shemu ya Mpemba, Ntulu ya Mpemba, Jibumu ya Mpemba, Mipenda ya Mpemba, Nyose ya Mpemba. Akuta nipena mubaji ya Mpemba, nukule Chimbalani. Yo mwana yaza Mipenda musenulu nukule muntu apako di domo. Na lubaka na yo mishuwa yo leki bashi nyoso na Jesus. Na kuku luba na monda. Na anu na muna mwashi ya chitoko nukule yote. Kwa doa kukaa mtu mwana. Oh, ya solo. Pubashi ya Mpemba baza. Mpemba mususi za ya kupabola. Mpemba mususi muntu atone shiba biloko bichache na kati ya mafuta po iteleshini. Na yo ubota Mpemba. Mpemba na yo ibandina nzaji ya mokolo to ni kumutu. Mwana ya Mpemba mwashi chito. Yo wakukibisha nandako. Ya mon pauvre doudou m'a fourré le bas. C'est dans les petites choses qu'on trouve des merveilles. Nani? Oh, inawezekana kana yena ndao. Bongo yaza mwashi. Na bela yepo na mabufamina bango bezela kibantu yansala. Bakonde ni nanga zo mwana na bangana kuku zo mwashi akayaro. Wanda. Na zaku ya yose langa ta flashwa. Donne-moi 20 minutes seulement. J'arrive. Yo chisuti na téléphone. Voilà, continue. Allô? Esther kayiba peshi yombota. Mukashi yakabe chero sona. Awuti kubota mwana chitoko. Mwana bapeshi nkombo ina. Bapeshi mbote balobi samedi biso mibale tukende kuna. Nde idoko tuzaka. Yoka soni. No, mama Esther muntu abenge. Mama Esther akoma mwasi na yo. No. Mama Esther akoma mwasi no po yo adorer. Yoka soni. Na age na yo na makambo osala ezo bala na te yoka soni. Oyoki? Obala na mawate famille yango babondela po bala. Au contraire famille yango baboya kanga la bala yo po ba comprendre que oza mobali mabe. Na age na yo. Okata senti mama mo sande yango wana. Okata makangu libanda. Na age na yo. Quel wote nzakula kisanga musa. Na ona kisayo. Na ona soko kebana na buzo ba place ngala zali. Bwana ngina na mwashi. Na telemi kala na yo ki buzo ba neso. Le solo ni bantu mbele yo kama na mwashi mwa bantu mbele le solo na ba. Yoka soni karis. Éducation ni opesa karis. Éducation ni. Yo papa ozo adorer no pe mwasi na age na obosa na makambo tata yo soni zo yoka. Mwashi mabe. Mobadi aza kusolola na chombo ya telemi na shima yoka. Omoni de bakangi yo buzo ba na nde bimi na posa yango na mwasi mabe na ni. Mwasi mabe na ndaku na wana ko kitate. Na kwa kitate na ndaku na ngala kitate ka na kufi kuna na lokola lali na za yokufa. Na vina yo kana ka wo kita na escalier. Komishi yo na balaba yo zala ka mukelo kule kandakala na komishi yo kaya. Sonye mobali. Bon na kubima na nko. Na okanga yo sonye yo kande sonye na uvanza karisi na oyebise buzobana. Na uvanza karisi. Bon ngana kubanga karisa. Na kubima na nko na kukani. Sala siko yo mundi kusa. Sonye. Sonye ya yo mo. La pesi bena Hervé Muteba réseau pena na mobali. Est-ce que mibali baluba mibali te na confirmer. Vraiment ye Muteba za muyaka. Muteba sonye ya luba benga yo Muteba akoshi yo. Izala ka Muteba azamu luba. Sonye. Sonye ya yo mo. Osani. Okosani kita kasi. Kita osali kosa. Kita kita kwa lecture nga lera na bimate na kubima. Soni kata mukolo soni. Wewe soni ya yo mo. Mawa. Yo ndungi azaba kuna. Ndabita wa. Éducation na ndako nzoka ne libanda sa kuma osala ne buzoba. Papa buzoba. Soni nde mtu esala. Atapeli botana ngai ebwaki ngai. Bakoluka peli wananga ye. Kasi na makila na yo Yesu. Nena bikisami. Yozali nzambe. Famille nyonso yango
so moi na yesu komikitsa nsa makolo na yo na reconnaître que bolingo mama na papa balakisa na biso esengi tozonga nango donc totyande bonzambe tosambela mingi po tokutana na badistraction te baoyo nyonso badistraction eyela biso eza bamokutima ya mwana na yaki grande sœur propre. Hervé, tu as eu déjà 45 minutes depuis que tu vas nazo quoi arriver vraiment ya koloba makambo oyo parce que tolali te vraiment na maman et butu mobimba tu as eu temps vraiment ya ko raisonner comment Hervé okoma ti na place oyo même si biso tant tozo yekolonga loba nzambe des fois e bana compliqué biso mais des fois nzambe aidaki biso parce que tosengi loboko nzambe aidi biso ti lelo toza ni toza boy mais Hervé otiki maloba nzambe eza pasi ezaka malamu mutu auti libanda aye pa nzambe ke mutu aluti epa nzambe alongwa epa nzambe pe akoma bisika Hervé ozokoma Hervé mwana na ngai nazo manquer même kofungola Bible nanga parce que nyonso oza na Bible ici na talisa bino yango Hervé oyebi yango bien mwana oyo aboni nidité ya mukolo oza âge moko na mama na ye directement azu etumbu lisumu oyo akanaki kozwa te Hervé le marqué hein non vous avez donc beaucoup de hein c'est cool bonjour alors il y a 10 jours elle est là non c'est la tête allez bébé montre Boxalino Kana bossa. À tout à l'heure. Ouais. Pourquoi continuer là? Comment Hervé Nangai azala maudit na likambo eteli mwasi ya âge na été mais ba maman mobimba o même âge malokola maman na voir même koso na qui de loin baza mikolo ya maman non je comprends maintenant pourquoi négliger makambo ya nzambe yo moko ba diko kima makambo ya nzambe parce que satana so ninga zuwa esprit ya mutu akocho kilo mo katikati na yo pourquoi osambele tant nyonso okende ko tambola na baba ako kimisoka esprit akozonga pa na nzambe parce que atio fardo mo na mutu o mona question na sambeli
namona kande molimo na nzambe ekozala pembe na ngai te apesi yo kilo obosa yango kimaki mosika na nzambe. Hervé oza mwana na ngai, mais tant que ton père fimbo ebetamaka kaka na mokongo ya zoba lokola yo oyokisi ngai soni, oyokisi mama na yo soni, oyokisi église ya nzambe soni. Hervé tia na motuna bafonction nyonso ozalaka nango na église à partir ya sikoyo okosala sous fonction moko te na église. À part ça ata mokolo moko te namona yo ozanga te na kilti ya moko ekozala na église, même matinale, kilti ya semaine, kilti ya dimanche, présence na yo ezalaka ti mokolo tokomona tokoki kofongola. Et puis soko tangi na acte 3 19 okomona bazolo bato repenté yo problème na yo ezosinga repentance mawa nzambe, il faut le la délivrance. Soko tangi na acte des apôtres chapitre 3 verset 19 okomona bazali kotinda biso to se repentir. Donc yo problème na ezosinga faut le la délivrance, et puis osenga pardon et na nzambe, et puis na bana na nzambe nyonso publiquement na église. Naja sir oyoki ngai atapeli bota na ngai ebwaki ngai bakoluka peli wana ngai kasi na makila na yo Yesu elabikisami. Donc na comprendre ti donc na kobanda conversation na grande sœur donc ozesa nyonso azelisaki nga po kota na chambre bima na mwana wana mobali mpe aza très à l'aise na miso na yo. Donc sert à comprendre oyo aza te. nazwi baki soki eza envoûtement to eza molimo nini ezolata ya blensi. Mais Irène, mpona nini te okangaki mwana mobali wana photo oya opesa ngai yango partout namona ngai namona mwana mobali wana soki nakota prison nazota no aja ya blensi mwana mobali naomona ondike aza na mozi ojuste eza nini faide mapele falobinganga azoluka nini ojuste bino bokondane ka ya blessing obeta yo obete par rapport à nini esika motema ya blessing ekomi kolala moto azosepelisa esika ya azwi kimia ozo comprendre teke napekisa yo okotamaka mafamille nanga te te foko te esika nini la part de la chose naza na posa ya kosilika te mpo déjà nakomi likolo. Donc mpo na yo okopermettre grand sœur nanga azwa mwana mobali ya age azora ozosepela nango na bibongo te problème ezaki ya blessing eza na kimia ndenge Abigail azwa kimia pa champion loboko kimia bandeone bana pasi tika makambo tika mwana mukesi mwana mukesi eza normal te mama mukolo bonga ko bana mwana le roi jeune age le roi ngai yo poso encourager yo sala mais so azwa kimia place wa oza una do loba mambo ozoloba na te yo za mutu moko fo soutenir biso est-ce que oya blessé azosala eza normal ya blessé azalaka bongo te azalaka yaya moko vraiment ntongo aza koencadre biso osanti binaka yaya na baleki na eloko nini nayebaka te azolanda nini eza mobali azoluka nini yango etrouble mutu na ye non grand frère tolobaka bona yebi te eloko ni mobali wana soki atika na nzoto ya blessé mpe blessé achange mbala moko totalement. Irène nakomona baesprit mabe elati ser alors ebandi sikoyo kodirige ye na bachemin ya mabe. C'est le moment soki esengi église mpona ndenge ozoloba nga mona ozomituna ya blessé kombo ya mama na biso ana kozala bongo te mama na biso atambolaki bongo te avivaki amenaki bavi oyo te ya azomene alors tozwa solution naza mwana mobali ya blessé ali kutu conseil te alingi mutu aloba na soki ayoki yo te ayokanga soki ayoki yo te leke beta mpe mbuna mokolo abinaka nalobi ayokanga ayokanga bon frère eza likambo ke kuna bosololi na ye botalisi ye bovandisi mwana bovandisi mama boso boyi bomemona ndenge mo abritel eza bien te so ye azomona lokwa aza yaya oyo nyonso azosaleza malamu à côté ya Michouni. Alors on a comprendre c'est pour cela qu'on va libérer Michou te parce que derrière Michou déjà vie na ye déjà beba sokake na famille ya papa na bango ba comprendre l'identité ya sœur ngai na okini na zui Michou
sur esenga ya pananga aye pananga okokoka te niko ya place elinga kokanga mwana nayebaka te eloko nini akangelaka mwana ngana akoka te misho ndenge aza wana bokosere fini la récréation zala kimia maîtrise-toi na comprendre que oza na souci ya yaya misho bokokangi makasi te alokwa ndeke sokangi makasi okufa sotike bokombwa fo bercer mwa ndambo soki nazalaki so nazalaki na mbele nenga na tuba yo soko continue kaka okota mabafami nanga toyoka bwana na asire yo mama tokende accompagne osalinga nazozo ouais bah massa donc c'est pour cela moni que la na lukaki tout ça na binoto solo et ça pour rien la vanisi binoto solo là donc ngai pena père alobelinga trop par rapport à vie au tokomi mener ces derniers temps donc ils avaient une vie ngai na womene te tant que moi la pasteur tant que chrétien aussi donc ngape na pesa bino conseil masa na ndenge vraiment ya bien otika vie to sala ya obimana ba mama obimana ba mère baza plus âgé voir kuna ba mama na biso eza vie moto ko sala te à quoi bon mutu oluka o régner na mokili que au père de beaucoup non ya likolo velo to welela to lati bien to simba bala moi chomba bien iPhone tout ça na biso moi facilité ba mère ba pesa biso ngo mais sikoyo lobi na ngoza nini ya biso donc ça sera mieux tout tika vie wana non Caris je te dis vrai oza massa na ngai oui yo mutu o initia ki biso to koma na kopo wana to koma ba mama to mona ki bien mais ngai ba te ngai donc naza na temps ça sous la bio te massa yango appelle linganga bino na ote ya bino massa to tika vie wana ezamba na suka embanga biso obenga na fanda pour parler de bêtises. Tu comprends? Là tu appelles ça bêtise. Oui, c'est yo otika. Massa la Bible nous dit mon peuple périt par manque de connaissance. Toye ba quitter. Tozot massa tozot bimana ba mama. Balobi o moni nidité ya mama na ye. Aza maudit. Voir même histoire ya Noé na Bible. Noé tanga mela masanga langwaki. Mwana na o ayaki mona bolumbu na ye. Alakela maki mabe. O bayaki babombe bolumbu ya papa bango ne bayaki sauver bayaki béni également na biso histoire wana otozo mona ezali bolumbu ba maman na biso moi même moi na bimana Lovita mais na âge Lovita mukola maman ngai tala siko bilonga na sali mon cher na pesi yo conseil biso mi balé to banda ko pango nzela moko ça sera mieux peut tout tika yango nzela moko je ne sais pas ça va Hervé na mutu na yoki mais moni de mbongo ya mutu eza elo mobo mystique moni mamongo o neti ngalo mango moni yo ozala parent parce que ngalo mango na vivre nga moko papa te maman te tika na profiter nanu na bozui ya maman wana nanu akina vanité de vanité nyos to ça na mokili oyo ekoleka o comprendre auto loba tout à l'heure ozala papa te ozala maman te mais Dieu est orphelin zali à quoi bon ce que ils ont vu na otiango point que robonga on le rosa papa te na maman te Hervé pas mal na mutu nanu na kanisa namona bi o nini na sala pona vina c'est pas c'est que plus important te na boy conseil te na boy yango te na yokima na mutu nanu na lala na kanisa o na sala na sali o pe na sala pete ya vina ngai na ndenge mabete mwana oyo kaka kuzabana ya ajo izalaka problème moke naza koyoka mponge ntango tokoma kuna pongi eza lisusu te ukomi na makambo misusu sikoyo tukende nanu kulwalwa te oyebi lelo lelimba akubeta oui tukeye pa ya lelimba tukoti tutali ti apres tuke pa ya kajiyoyo tulonge pa ya kajiyoyo tuke pa ya mamu national chala mwana tulonge pa ya mamu national tukeye pa ya jibe mpia na chituka hero donc il y a mis là dans le de souverain mais c'était quand tout le monde qui pas DJ quand Bill Clinton ma Clinton c'est un coup de benda cheval blanc tout tambu le pas ya bantunyo swana tu côté au na bambimbong tu côté au na bambimbong ozonda ku ozonda ku attends ceux qui ont découché ça dit ah ça va là c'est pour la temps que vous en a concert hein tant on a tellement na ke ku bamba ba musicien bon
yo mwashi na muza kulwandanga ah bona kumata boy na bambi danseuse mususu mbonga bandi ku créer makambo danseuse na tout moli yo kabwa ouais moni mboni ngomeme na ngala imsao ta no yo kango no ku ka même pas ta ko kuzosu mobali ya âge na nga na kumekate parce que ba jeune garçon c'est vrai que bazana makashi mais makambo ngana salela ka yo jeune garçon moko ta kukoka akukoka te en plus moi bon malgré mon âge mais dans certaines choses je suis trop jeune hein, tu comprends yo yo bitokoto pour ça on goûte de la tout que ta place mo baza ku keni gile mo tout donc qui peut ban pour ça on goûte zara tout qui na tout matadi pour pas na rato mo ba tout ni kangila ga ndao tout kanganda ku bisibala mubanga kadisusu makambo te mpona kamuntu oyo omoni kamuntu oyo ndoza koloba nakolongola te aza nani mobali na yo petit nakubeta yo butei longwako akutelema te yokuka kozwa bisu na charge oyo nasalelaka yo kabwa ditelema soki nani longwako nakubeta yo misu bazobeta na misu nanga mobali na ye mutu abeti ye mobali na ye mutu abeti yo oza nani telema ko kokoloba aza nani telema aza nani attention misu tout à l'heure nauti koyebisa yo nakubeta yo nkake peti longwa longwa nakubamba nakubamba bambanga molangi oyo oza liboma franchement meme mobali yo simba yenda tele yo soko oza mobali ya ntepe simba est-ce que ozomitana age na yo yo vandi na mwondo ya muke awa na terrasse on endroit populaire et ça sonne te l'amour n'a pas d'âge l'amour n'a pas d'âge izalaka na âge te boyoki kulobisanga mingi te na beta yo puis na bengi ba policier ba beti obetanga ah bon na ye ti lelo papa ozobetanga na rona ozipona so na mishi nanga papa azosimanga na beta yo et puis na beti shi yo disi yo betanga mishu mekata makambo kayo. Allez, Michou. S'il te plaît. Jusque là, je ne comprends pas. Moubadi na yote ou Moubadi na yote? Tatu, appelle-toi d'abord. Azan noko na ngai. Noko na yo? Deko ya maman. Ah, Manseba, Bokilo. En tout cas, mille excuses. Rovanda, je sais comment je vais réparer cette erreur. Mais toi, Mani, Neymar, soit Gouroyo, Bayana Kaze. Bonne chose à qui moi na mouké. Dedena zipola ki yombata bokilo beta ka bokilo beta ka bokilo Michou na posa ko loani permettre en côté possible mbana na ndoto no permettre parce que zo nga charge ne l'autre côté Michou oui wana no pa ndoko na yo non lo banayo non lo banayo non permettre en côté tam que poso nga charge te ozo melanga mafuta te ozo melanga l'autre côté même ata kale so melanga te na ko linga ngote onko Michou non, Loba. Est-ce que tu comprends où ça? Je m'en fous. Je m'en fous. Bon, merci. Noko, au sommet la téléphone, on a tsakaya biema malamu oyo mwana batu ya mukie. Na biema oyo ya Sony, oyo sali famille na biso, eza gravité Michou. La personne na boma na mona mbalo soit disant papa ya na été âge ni oyo zo benga mobile. Simba nzela, donanga inde ti nanda. Non, wani za kokata batu ba sentiment. Mukati sentiment izana nanu na ibande. Michou na zo ba simba nzela ti nanda. Wana lo bayo. Michou na ba bima. Tuza na bar, Manseba. C'est le même non. Bima. OK. Ngani petit. Tala. Pardon que l'angia. Voilà penser ce qu'on somme on comprend. Ni comment on comprend. Non, que na malem, non que na malem. N'importe place. Comme ça, on comprend des places. Depuis le moment où on s'allie, on va faire la bataille. Vous savez plein de Yannin. D'abord, là-bas? Hein?
Sauf que moi, yo, on écoute moi, là, boy. Non, pas ton col, yo. Papa, yo, c'est pédant. Non, on va torser, mais tu sais pas quoi. Hein? Bon, si le papa est capable de merci. Solo ya parfait. Oh yo, lingo sombelanga. O sombelanga yango na prison. Comme yo lingo otiamo sa besika o ba tsakate. Non, je même pas. Je sais pas. Na to bengona la police sikoyo, o kanga yo yo samba nanga. Ok, on samba la famille. On dit quand il y a police. On samba la famille nanga. Il y a kusamba za wana. Benga la police. Izati kama ya kusamba. Wozi nyesi na yako kena bino. Izati kama ya kusamba. Wewe sio yeye kende. Mais vous êtes doki? C'est quoi ça? On va kissi. On sait pas. Wozi yeye déjà kenda. Amen. Amen. Nzambe vraiment ça maintenant parce que a aidé biso durant 3 jours où tu les ici avant. Ya ona ya mutu ya na boyisa bino zaki. Mamba Nzambe ya makamba zwaka yango facilement ndenge bo monele yango. Okomona mabususu mona oneti za pamba mais yo spirituellement zwa que iza monene. Omoni fleuve na musika mona ba bani na mbo ezalaka to mona ka on dirait ciment mais soko pembeni omona toujours ndenge fleuve zo otambola via mutu pe toujours ezalaka na ba mbonge na lobite ke ndenge tolexi 3 jours na Nzambe nde masumu ekosala masutu pa na bino parce que mokili totambolaka toujours na mabe na malamu mais à chaque moment soki okutani na problème ou okwei kotika jamais olala na masumu no wana osali mais masumu est comme une répétition tant comme ça moi répétition c'est là où on ande Satan a kokanga parce que arma Satan ezali que tant matindi osala lesu soki kaka okwei tsana mutu na oke ye akopesa lourdeur moko na nzoto et boyisa même ko senga pardon de temps en temps on osala lesumu ozoko ko senga pardon te fardo o bwakaki yo moko mo lokota mo suku mo chango na mokongo no potambola kana mo tikete Nzambe na ngai o ya likolo na si o sali ngana bino to lekisa 3 journées na sikao o a délivrer bino na masumu abatela bino butu pe moyi banzela no so boko leka asalaka toujours na bino yango wana to bondela pona prière ya protection Nzamba sunga bino azana bino to masumu zo luko koya yo na sena oloba kaka Nzambe épargner nga na lisumu épargner nga lisumu. Amen. Amen. Mais papa na sepela na maloba ya David oloba na pison que je suis dans la joie quand on dit que allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Donc ndenge tuyi awa wana ngomba posa na ngezaka totika la kaka. Amen. Mais eza ba circonstance photo kita lisu pour le ça peuple de Dieu au Vatican. Eza malamu po okomo comprendre bonzambe. Moni bonzambe même na bomo ya Pharaon tant kazo boya bana Israël ba bima. Loko ezaki déjà appel à Nzambe même asali résistance. Mais Nzambe na bonzambe na ayebeke Pharaon akosala ka résistance. Mais na bonzambe ne suka pa ayebeke akolibere ka bana Israël. Hein? Mais na bima bana Israël ko quantité bola munde komaki. Amen. Mabe ya kisu ya makasi. Mais oyo bakanga maki na Nzambe bakomaki na kana. Ya ndenge moko na bino. Ndenge bozali boye. Eza lokola bo uti na kati na Egypte. Bo tiki souffrance Egypte. Mais ndenge bozo bima awa. Boye bakaka. Problème ozalaka toujours na bino. Mais bino nde bo dominer problème. Bo surmonter que problème tira toujours na bino. Hein? Na obaksa mukie moninga penda na vina ngana baloni na koyate. Mais na 3 jours au to sali awa papa en tout cas na yoki pena appel Nzambe. Amen. Yoki pena appel Nzambe. En tout cas Nzambe no papa abaksa ngeli Nzambe na biso akomisi ko Nzambe na biso eza malamu mais to bondela Nzambe papa ya likolo pe lancer atapeli botana ngai ebwaki ngai akoluka peli wana ngai kasi na makila na sport moko salaka
Mais ça n'a qu'à vous banner, mais il va pas. Sport na vie ya moto eza nécessaire. Iza contribuer à la santé ya moto. Oza komona te même chimbalanga. Malgré mon âge, mais ce qui na telemi bo moto ko ko msanga kana ka kese. Ce qui bazio mondele ya 80 ans. La chena moto mundu ya 80 ans. Ko komona ke moto mwendo ushako mimi. Parce que c'est le sport. Mais mondele ko ko oya zana na 60. Sport est nécessaire. Na côté chez. Mon bande ya kabila Chierson, mon ami intime. Bango se basala ka sport. Okutana oya muke wana na kesho kutelemi okutsaba mouvement. Mais te on va dire que sport. Yo va dire que sport on dit match. Au PJ John Boye que kuna na Pascal Kuba ne nyoso basala ka sport. Sport équipation moi c'est ton mbali. Bon zo boya makasi boye ni. Na lukula kabisa. Ayo kubeta. Makasi no aza sport ngasala ka. Yebi crochet, yebi droite. Aza ko makasi wa. Pascal eka ala kwa banda mbango zo kota na pema tele makasi mabunda ki. Ça va bien aller bien. Ouais, pourquoi les malins pas venir? C'est un dieu fait. Na kosa ke nana. Ayi ku bete hyper. Crochet tête droite te monte yebi aza ku tala ndena bi. Carissa! Carissa! Carissa? Carissa? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y. Maçon va pas chier. Vas-y. Banda mon colonel. Depuis jour, mais il y a les lots de ce que. Mwana za ya kupola. Kaka bino bushwaka. Bisote aba jaloux Bouchamboué. Star Music. Why not me, Mumu Uye? Ugati baneno hii jinegene. Bala gini ya batagi mutu wa yenemele. Eza pula kera kisa dibale na DJ Manda Bayembi. Jinegene. Jalou. Everybody. Jalou. Ngama konga mamrali. Aminongo. Jemenage. Jinegene. Bajalou batundebele. Malinga gate bayoka kombo ya mutu moko boyo etangama. Na mokili oyo bakozala nyonso bakase. Mbabeta basamole na ngama na ndenge ya mabe. Maloba nanga, unga mana na iba moto. Maloba